Sikoyo yo ozali à l'étranger, ça fait un bout de temps. Je crois que c'est plus de 40 ans ou bien 30 ans comme ça aux nakati ya nini, mais selon ba idée na yo ndenge ozako sala ba analyse na yo, il verra mieux que ozala nakati ya mboka ki ozala libanda mboka, parce que sur oza à l'extérieur kombano ezali efficacité. Donc soza nakati comme combattant moko acharné na banzi baza na besoin nakati ya mboka sur place sur le terrain qui n'extérieur mboka olobi nini wana. Ndeko Carlos, question na yo eza penza malonga makasi eza penza ya motuya. Oyebi Ndeko Carlos, nga nazo betelo lisolo, j'ai dirigé la lutte à l'intérieur du pays. Ba événement munene lokola o babengi conférence nationale oyo attendez les histoires ya Congo et Bobetango. Je pense vraiment sur la Golobake Natboaka Balolendo Yabo Oya Bizeti na Pembena Lobabo Solo. J'ai été l'un des principaux artisans qui a réussi la conférence nationale souveraine à Congo. J'ai dit un des principaux. Et si je dois un jour rencontrer ça Yobaka, voilà, les Kambobo Zalaki na Salaki Boy et Komisi Boy, les Kambobo na Salaki Boy, nga personnellement. Donc j'ai dit je suis très à l'aise dans mon tuna Oyuza proposé pour Naïbisayo Boy. Pour pouvoir concourir à un changement au pays, dans la République démocratique du Congo, Mama Nabiso, République démocratique du Congo, ouais, Botibiso, il n'est pas nécessaire d'être vraiment indispensable pour la Katia Mboka. Parce que du reste, tant que vous avez Katia Mboka, un pouvoir, je dis bien, terroriste et génocidaire, Yokanga bien, terroriste et génocidaire, même pas criminel, pouvoir à Mobutu est criminel, mais autour nango sikoyo, ils génocidaire. Nous parlons, ce qu'on sali recoupement, il y a un calcul, il y a un organisme humanitaire, il y a une organisation humanitaire, il y a Stop Congo génocide. Mais pour plus important, pour Mbongo et Belé, même en États-Unis ou en Europe, sur ce recoupement, tu peux arriver même à dire qu'il y a eu 15 millions de morts depuis que extrémistes, terroristes, génocidaires rwandais Oyo ont occupé Mboka Nabiso. Plus de 15 millions de morts. Mais un pouvoir comme celui-là, Okozala Pena Nyama, et même Nyama, Soka Moni danger à Kimaka. Alors on a évité Okozala Nini. Kengai na Okozala Nini, Okozala Pena Nyama, ceux qui le donnent à lobby, même na Okozala pire que Nyama. Parce que je dis Nyama, Soka Moni danger à Obaluka Kimi. Aujourd'hui, je dis, avec ce que je suis en train de dire là, Nazarana Kisasa, mais je te dis, on va vivre même pas 20 minutes, enfin, on a dit 20 minutes, quand on yozo kita, parce que papa là qui poison à pousse, n'est pas papa là, Alain Moloto. Alain Moloto qui a mené la libération spirituelle. Donc, na sepeli mingi na émission to sali na yo, mais na ko intercalé parce que bo sala ki combat na yo na o cité ki collègue no moko olenga koyi, mais olenga koyi je vois jusqu'à présent aza ko tenir na kati ya Kinshasa na bandi so bozala ka mibale ya ndengwana bodanga bo se polé mutuellement. Donc n'évitez l'oni au kansa parce que olenga koyi il est toujours à Kinshasa parce que il a suivi. Oui. Mais nakanisi ndeko nangai mwana mama nangai Joseph Olengankoy avant la Kisasa a kokokate lelo abima alobabo faire sauter pipeline akobimate aloba lelo soulèvement populaire o ndinga na zako loba yango discours nae ekozala ne balobara akonoyer pesa 20 nae akamati atie 20 vino muke na verre nyonso atie za mai ça dit tant yozo melango ezali sous vinoté. J'ai beaucoup de respect pour le sacrifice commun autosaline de Konangai Joseph Olengankoy Nangai n'a ko reproché était au babing na latin modus operandi naïe parce que même ngamo autant dans la Katiamboka tant dans la conférence nationale tant yo matikuta na matana bona podium na boaki le Hitler africain le sanguinaire dictateur Mobutu tant yo dans la podium ozo boaka ndenge wana ça dit que ozo sentir ba énergie ya combat ezako matela. Mais je te dis Carlos les Kinangai. Tant que je lobby pour conférence et si séance et sili, il faut qu'on bima. Si qu'on bimi li bande, moi va soda nous va tellement bazar au tala. Mais puis que dans au lala nanda côté, dans au lala na ba parking ya taxi.
na ba petit na ba parking okende bo ba petit bazo batela ngai ba di avion lelo la na karo aucun parking on soit viola na karo kuna ba petit bazo batela yo. Donc je te dis je vivais dangereusement et je me rappellerai un jour bozana Bruxelles nani Bolozi général Bolozi azana Bruxelles boluka yebo tunai toza ko organiser ville morte toza ko distribuer ba track na butu to kwena embuscade moko boy bangi ba beta biso masasi nzambe kaka nazolo bango bien nzambe kaka Bolozi azana Bruxelles boluka bomona yebo tunai Bolozi tant ba botoli mutuka oto zaki nango ya camarade mo ba debisa ki biso parce qu'il fallait to opérer mutuka mo muke boy ezaki ya mwasi ya camarade na biso il fallait ko négocier talaka siko to komi vraiment bana mike vraiment ko bondela toke et pas yande ko na biso mo azalaki na biso na opposition ndeko ne azalaki na relation bien en général wana za vie privé na otaka ba kombote avec na relation bien en général Bolozi toke siko na limité et pas général Bolozi azalaki général bi mais yo matanda biso toyebi ke yo nande kono olenga ko ibatu bo organiser ka ba biloko oyo nyonso toyebi yango mais pona nini te otika bato mususu na butu bo basala musala wana soki na butu okima kite soki bato na babetaki yo masasi na makambo ozalaki nango bolongai boloba nini ke mobutu abomi papa aye koboma mwana. Donc je dis makambo yozoloba eza makambo na yebi yango très bien ndeko na ngai. Donc je dis ndeko na ngai Joseph Olenganko indinga za coopérer na pays aza coopérer na ba contrainte moko impossible. Donc je ne veux même pas lui demander de faire les choses comme moi. Je vais demander que yé asala na mboka, o yazo sala na mboka, na ndenge o yazo sala na mboka, pe biso na libanda ndenge toza boye, to sala yango, ndenge toza ko sala, pe je te dis ndeko Carlos, leki nanga Carlos, kaka ndenge lokola frère Nabiso, le combattant pour la libération spirituelle du peuple congolais, Alain Moloto Zouema Banzembonae, ndenge oti ko tiawana, toko kokisa yango. Mais essengeli en tout cas que tous na libanda pour que tout le ba à l'aise ndenge tous le ba boy. So na bika ndenge na l'extrémiste terroriste génocidaire Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Kaka o na lobby muke wana na kati ya mboka kuna en tout cas kombo na yo liwa. Kombo na yo liwa. Donc, il faut tenir compte de ces éléments et ça fait partie du réalisme de la lutte. Et si tant est que stratégie Onga Naebike est la seule et unique, je dis bien la seule et unique, et l'autre stratégie c'est justement la médiocrité politique. Il y a bisoba congolais, médiocrité politique. Donc le travail on a le bino na média bozanango, et ça justement il y a pour aider biso la nenge que tout en même temps à combat pour combattre médiocrité na bisoana, et c'est un travail que j'ai comme l'impression que tu fais avec une excellence, que tu fais vraiment avec excellence. Bravo, bravo, bravo. Mais il faut que Moussala wana ils la systématiser, que na bandako tant tout entre biso na bandako ba discussion, que nous allions vers un débat réel, pas des débats de parce que tous en étranger, tous en ba CPAS, tous en assistance sociale, au plus qu'on soit ordinateur, au plus qu'on soit facilement connexion à internet. Donc mon vraiment qu'on commis donc tu racontes n'importe quoi. Non. Il faudrait que tout prendre avantage na moi ba faciliter et permettre de te faire avancer lutte parce que à un moment donné ça va être très difficile. Donc Ndeko Carlos, voilà mon mouké ndenge pour répondre à ma question par rapport à perception ngai. Merci Biggie Ndeko Jacques Matanda ezali singo mingi ya kozwa mutulukulu na kati nalingaki na tuna Ndeko Carlos oyebi papa wa botinga komone Matanda mama wa botinga komone Mboyo yango nazwa kombo ya Matanda Mamboyo etant susu mama akende nzambe abenga pe papa vraiment soko lobi Jacques Matanda Mamboyo vraiment nakanisa papa nakanisi mama ondingo sobenga Jacques Matanda kombo mama ozotanga te et pas mama azali atielo boko na litama
Merci mingi ndeko naebaki situation na te nazali nzambe te nazali bon obengo chaque matanda mamboyo et ko sala esengo mingi asepela pe en tout cas ezali esengo mingi ko ya kozwa yo ndeko na ngai na bandi ko balancer émission na nga vers la fin na bandi message nini okoki kotindela bandeko na yo et puis surtout mobundino munene oyo bengi olengankoye c'est un homme que j'apprécie beaucoup na solo la kana mingi message no tinda na diaspora oyo ekoki ko sunga biso pona to repousser tout ça les veilles patriotiques na biso pona bitumba mboka na biso. C'est-à-dire que message ya liboso oyo ngai Jacques Matanda Mamboyo munatangi komba mama oyo ngande kona yo Jacques Matanda Mamboyo na kotinda ezana le pa ya yo moko Carlos ya lelo yo moto invité ngai mais na kosenga vraiment balonga mona senga pe na bonde la moi invitation mususu pour ko kalisusu ko solo la malamu parce que oza ko émettre na Belgique eza mboka moko oyo na mentalité ya congolais eza mboka moko oyo eza na un certain rôle par rapport à mboka na biso diaspora na biso pe kuna ezali assez makasi. Vraiment je souhaiterais que si c'est possible tous opportunité de sous pour cela. Tozalaki na émission moko ya 1 heure talaka ndenge 1 heure eleki mbangu makambo mingi tolobite ya mibale na ngai na loba ezali ete par rapport à bandeko na biso. Vraiment, il est important que Toeba ete eloko oyo ezali important na lutte, ezali débat, dialogue. Que entre biso, tous en a dialogue, na débat moko franc. Que tout milo baba vérité. Que ceux qui moninga lobi vérité et soyoté. On va ah, ndeko tam sous le cambo lobi na ebakité mais expliquer ngango bien. Même ngana zali awa, na ba question mususu opposé et interpeller ngai. Omoni tango to kanda émission na ko noter la question na yo la ko analyser na ko mettre à point de quoi poser une question pour eux. C'est-à-dire que il faut que lutte na biso et dans la lutte mon côté où il y a libanda il y a végétarien pour mon biso batala kombo na biso non. Et dans la lutte mon ko oyo tozonga to kolisa eloko to kolisa to ba problème il y a Congo c'est quoi problème il y a Congo et j'ai dit le problème principal il y a Congo ce n'est pas l'affaire des Rwandais. L'affaire des Rwandais, ceux qui sont sérieux, nous pouvons les régler même avant bonne année. Nous pouvons les régler avant la fin du mois de janvier. Il faut frapper le pipeline. Il faut frapper le pipeline où ils ont mis ma carburant. Et quand je le dis comme ça dans une radio, croyez-moi, vie nangai, sécurité nangai, même les autorités américaines peuvent m'arrêter, dire yo, vous avez un message à boy. Mais je prends le risque de le dire. Et au Rotala n'a pas opposant, il n'y a personne qui a le courage de le dire comme ça. On va venir avec des démagogies, petit baby, histoire à Mbokate, on raconte n'importe quoi. J'ai dit, avec la petite expérience, j'ai dit bien 37 années de lutte, je vous dis, et loko moko ou egobi qui sa Congo, les lon noki, ils ont dit qu'on neutralisait l'okwana. Camion moko te ko circuler na kisasa, fufu e koko tate, l'os e koko tate, masu e ko bougete, peuple a kobanda bi meso na vandi boye e koko kate, peuple a kobima na libanda. Merci mingi na information na biso to pesi ezali c'est ngomnene mingi ya koyamba yo osali carrière no mobima badi jeunesse no mobima pasako na bitumba oyo tozomona lelo biso tobotamaki te lelo to ekokutango en tout cas na sepeli mingi ya kozwa na banzi mbala sima to ko développer